Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Body Maz, Zakari Mwamba, tomba. Obama, naye! On va parler déjà, déjà, c'est animateur a trop chaud, donc et c'est un la tomba tout solo là. Merci beaucoup, merci. Obama boni santé boni. Mouvement kitoko santé kitoko to zalaki ate to fetaki na Kinshasa te boyebi donc to akili banda kama tourner na Zambie to bandango Lubumbashi Zambie to beti na Ndola Lusaka Zanzibar osatike ba Zambia pena babinaki et le salinga plaisir donc et le salinga pena totalement imaginable image le bandon la place là le bandon nous ba toi comprendre imaginable vraiment tozo na région on a rapidement pour tout ça mais to betamo lisolo il y a ba concert l'équipe ba concert l'équipe kitoko donc to betaki neti cette concert donc on senti pena que ba Zambia babini dodo pour Zambie ezangola te Zambie eza Brazzaville te kuna eza place ba ba anglais si on senti que ba Zambia ba yemba dodo donc il aime ce que des fois ezalaki mina show ya kosakana te donc talaka basambe babotozonga ola no finish to la comment mutu moko sadika good morning awa ngabi nzambi donc tela dege mutu ba memanga encore kuni la pays anglophone donc la biso ke na raisonner ngabi nzambi tela ko to ba memanga satike basambe babina ki donc tourner le kaki kitoko na pesikaka Bambote pas fait la kabo senga pesa nga chance nde na zongaki mouvement na buaki li sous disque lelo makambu amemi nga suba voyage donc na pesa ba merci. Ça fait combien d'années déjà au yoza pembeni ya kabo se bulembi ya kopia Banda zongi mouvement déjà donc non depuis au banda après na dengo yeko komeka donc na salle déjà pembeni na vie de 12 ans 12 ans déjà 12 ans donc la za pecho na ya bena mwana moke pembeni na vie tila beti tala sali ba parcours ya ba animation na yesu ko pa kabo se mutabimisa ngwana ti mona to beta ba biloka boma ça dit eloko nini ebimisa yo ba mapo ba découvrir yo na générique nini open na nini oyi sala ki ba découvrir pa kabo se boulé wa to beta ba biloka boma o sati to beta neti générique markanga o sati ke la zora mna ki chasse la tchango na mutu ki sasa la mrusu ola na lengo mama doblo boma ba sobeli courant bakanga mene bana Kinshasa bokeba pour la ganga te ista mushetu c'est moi Obama ola no satike mushetu lingana talaka la komaka mal à l'aise na Congo otambola bosati na IS mura bazoluko ba betao pourquoi ndenge nini po bato baboka na bango ista mushetu mais degré chaîne na ganga ista mushetu to ya to beta bakisasa na mbrusu ya bulembi yo omelima sangananga yo sunani na kokende nayo osatike na kanga 2014 na mema ona mutu do satime nake générique mo mutu hotel malaki sasa na mbrusute to yala bazakalara osatike carton ya kosakana te na yala babuka mbetu na babiloke belé pembe na vewa na zakala boka ini banani babeti mizika bien kabo sasa beta mizika bien ale ya kana binisa yo fibo Fibo. Après un mois renaissance spéciale nini. Et maman pesi comme Fibo. Donc on est à la Fibo. Attends batamu yo boaki klina yo ya Fibo après renaissance pe botami et comme te ba non. Mani so makambu pe. Holanda. Donc toza biso to ba prophète, to ba animateur, ba messager, to sala likambo pour ba trouver la sima ba Holanda pe. Ba biso ba moni lelo dodo. Lelo na gospel. Holanda non salamate animation gospel jamais le salama muta salama mukie monseigneur dangwe bigliton muta araba bloko mo ba idée mais la génération lelo non salamate ban animation la gospel na dore nzambe Holanda mais d'après yo l'état qui animateur na ba orchestre mususu otala ba animateur ba sala bien entre autres nani selon yo état qui animateur otala pe na massa wana pe na bosara bien ouais baya bana orchestre bon c'est pas bosara bien so que neti pas velanga fali pour pas ba massa bazawana ba travailler bien OK ba vila biso fi rigola baya bazana ba travailler bien OK pa wata goga
Masalanga bazawana Hollanda ba travador bayaya tant de gens boire à disque ba bien c'est comme ça déjà bon ce monde a leader a déjà appelé son confiance à boire son studio donc c'est que déjà ça déjà bon on a déjà donc mais pour le moment dodo Hollanda pour le moment dodo je bêtise ça dit oh sécurité na biso o aza bo policier na biso o aza awa mbowetu ya lela dodo ça dit mbowetu ya loba tutu. So quand tu as même registré, tu as 20 fois dans la journée. Pour les génériques, moi travaille bien en gospel. Et les génériques, moi travaille en 10 fois moi ba yongizati. Donc ils ont tellement kitoko. Les génériques moi za kitoko, n'ignorer ba générique mususu te bimi. Mais d'autres des génériques moi tanga moko. Na buaga ba générique belé pa kabusu e kanga mais ligne ou na buaga li dodo. Nela gospel animation na adoré. Soki bolingi musique, bana ba yeba seni. Boya, ponza maloba déjà que botika boko. Ouais, toi tu as un générique dodo, générique dodo vraiment. N'habite na bandal. Baobi boss de boss Yannick ni Aromox l'homme qui détient les drapeaux. En direct de Soudaf, Baobi boss de boss Yannick ni l'homme qui détient les drapeaux depuis Soudaf. Merci beaucoup pour pas Trésor Mouchi. Mouchoua dollar, les mécatologues, Trésor Mouchi, Mouchoua dollar, au vraiment séjourné bon à la ville professeur Kinshasa, Baza bon longo, na honorable Mardoché Kabea Wetu, honorable Mardoché Kabea, je vois directement Didi Yamba Easy Solution, ou Azul Solution, c'est-à-dire Moutazul Solution, tout le monde a soutenu la sécurité dans l'agence. C'est-à-dire ceux qui m'ont envoyé avec le titre, le titre n'a pas vraiment. Merci beaucoup na Didi Yamba Easy Solution, Baza bon paya honorable Mardoché Kabea na kata bandalunga wana vraiment dodo et ça générique comme ça ils ont quatre albums to ils ont single mo pour kabosa zonga lisusu là wana zelo romo to be ngoraki olalo la mo bekute nangu wana za dodo na bengo ma purification donc to eka to purifier to eka to sukula ka terrain le lotala dodo partout monde ache ba Zambien ba Tanzanais dodo donc wana za Fox mo pour la comprendre graki Violanga aza mystique, marié petit na yé le système, mais si vous voulez ma mystique, Hollanda dodo la mini dodo donc dès dans le barrage ba purification. Ouais. Purification, on aime la purification. Est-ce que vous avez un préparatif il y a album ou juste carabous cano le bibo bobo purifier et celui qui a bon auto et ça continuité à et ça dans la carte il y a album on est qui premier titre v ba fanatique notamment ba oka Obama kala il logo vient créer qui on temps dans son orchestre. Basala qui est générique. Veta avant Nathalie na Obama zongi. Na minicho Obama déjà ba yoka ika mwa kala. Abini sa ba twazala nzala ba yokoba Obama. Déjà la kota générique au desi là. Na songa na studio. Chomoni na ina makambu. Pe rythme on a te qui forme mususu. Ton na yo satike. Tu balu sango tu pesi makamususu. Chomoni ke. Mais est-ce que pourquoi olongwa qui pour le lozonga? Olongwa et pourquoi? C'est ça la réalité ya ya vie. Oui bigara. La réalité. Moni ba séparation musu esenga gaeza la bongo pour et anati moi cité Hollanda. Momi broka bwana mais mobalo tikali pe koto yo moi pas que kuna ba réalité ele kata bozonga muna so koma maeli. Donc esenga igara ezali la boue. Vraiment. Donc ça ma vie to kabwana na ve et c'est ma bende sur ma bende sur la yokisa ge mutema pasi na kenda na orchestre mususu metala la longwa na sala gi générique langa boyebi na sala gi générique langa na ko sala ngo promo na ba écran nini tant comme que moment que nazo nga parler li solo na ve nanga nazo ki parler ma bende sur la kenda orchestre mususu ngo choqué ta petit na ke bimisa ba biloko ebetamia kotomo bo sala bien te moni ke vieta nazo pe na finga pété la longwa via travail mission yo sorti dans les cas na internet na les cas où tout temps on la série bashaba au sati na okumisaka kabose et markaye ndeni ya longwe ba ninga na misusu baso finga na internet ba critiquer mais ndeni no bama au sati que tout le temps allo bakaka bien venaye motala zonga ko sati maman ma fongoli nga porte na soki maman na place na nga zalaki tao Europe Merci beaucoup. Merci beaucoup de tout kabwana yo Obama pour parce que va baser belé wana et na éviter moi message nini o s'adresser na batu tout balinga la bonne musique batu tout balanda kaka bose bulembe ya ko tumba ya ko pia message nini fort o s'adresser na bango pour tout kabwana yo tes messages ça que tout songi déjà mboka no bec ça batu nyonso ba o la bonne musique
Tokomi, tozo répéter si Prince Kasavubu, si Gambela, Khartoum. Tobengi bina bana swalinga, so balinga yo kadodo, muno soto sepila, na dodo. So pour ça qu'il y a mon place, kabo se répéter, dans la face ya mboka sika. Si Prince Kasavubu Gambela, Khartoum, mboka sika, za place bana ok. Ok. Mboka sika pas papito las. Pas filaso papito las. So tem la mboka sika, otali la ngambu, totala ni wana stafi amima. Tozana banoko les ana chaque mardi, chaque jeudi tozawana recrutement pe verbaï to la poste ba danseuse, ba chanteur, ba instrumental, ba animateur. So boka be ko banga no ba mate. Ponga la kochanga ngala ka motemo wala moko ya bo ba pesi makambo. Boya wana mardi déjà to kutana na jeudi, masulo kitoko dogi na peska mbote la bato ba soutenir kinga. Si disque bimi c'est aussi ma voyage na peska mbote la mama Jeanne Ramazan na Paris na bosanité bato ba yamenga la Zambie Jogo musée Katalai Jogo na biso mo zakala mazembi basomba ko tona yemna donc bon ba cadre ki ngai donc na bosanité le wisi yasa Jogo na bosanité Gogo Jogo Gogo donc ya Gogo na kati ya Zambie wana defoate na peso bembote Zakari Mwamba pour confort na moni na kati ya plateau yo honorable Léon Junior de Malemba babité azam na différent pour na lekala ba plateau bele mais confort no sentira na mafutu ezo bi machina na éviter vraiment donc il numéro contact muno sur la posa ben Obama pour toi la studio tout ça la deuxième générique ba ben oya Marie 45 ans d'âge et longezo kene merci maison nunate ya Marie 45 ans d'âge et longezo kene mais si maison nunate donc générique a besoin za diable donc générique là où tu plus que dodo bon Hollanda donc bon yo ka sur Obama danger muno sur la posa dédicace à Gobera na plus 243 89 50 29 111 89 50 29 111 na peska mbote na 54 ta robot garçon de disque c'est là nga mi fini tout na Paris donc numéro ya ngwana donc merci Zakari Mwamba. Merci beaucoup, merci et je dis bon séjour ici au pays bon séjour au pays na enani babi vieux doré godosé balobi le vieux doré godosé fraîchement de Belgique. Il est tenté de séjourner ici à Kinshasa, le vieux doré godosé. Vraiment bon dimanche à toi. Pourquoi pas mon ami personnel Richie qui solokele, Richie qui solokele bah Richie papa na Chloé. Et vraiment merci beaucoup. Nous sommes à côté de la régie pour réécouter encore générique Dodo pour séparer avec Obama. Pitou Kinkela Nick Cheta, section musique Dodo na Mopanzi Chico Mbala Bloqué na Sima de California Tambeli Busso Bloqué na Sima Alita Chamala Lesaba na Congo Chico Tempo. Anglais. One Zambia. One Zambia. Finish. Now, dancing. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na